Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Merci, bande konyo sobo mesana kolanda le king de la presse, ndekane sabino, mopandi sango monene ya mboka. Lelo toye lisusu ko sololana moko ya ba sportif toye bibongo na kombo ya Maître Pouma. Alors Maître Pouma boyebiye wa ningisa Congo, ningisa pe Europe. Wana yi kuna makambo tali sport. Alors est-ce que ba sportif il faut ba kufa ba pauvre. To linga toye bango pa inayi relation na ina bandi konyoso na kata sport zandenge nini. Eloko ni na bengi sili biso lelo awa pona to sololana yi. Donc nyoso toko yeba yango awa. Alors na sima ya caméra toza bongo na Gilles Vamanteka TV. Il est réalisé émission Oyo. Vraiment, vous allez scotcher branché. Lion de la presse, nous sommes. Vous allez penda branché. En tout cas, vous partagez l'émission Oyo. Et Wadon Fumu. Des postes à son genre. Donc, vraiment, émission Zayo. Vraiment, minga besoin de côté invité na biso. Bonjour, Maître Pouma. Bonjour, Edino Image. En tout cas, Sengomingi ya koyamba ole na plateau na biso mkola lelo. Donc, invitation en tout cas, de réaliser yango, les lots de pendant que sur l'anayo, où est allé bon au sport. Donc, banda confinement puis côté tout le monde a mon client ma caméra puis comme à la baisse. Donc, les lots de pendant que yambayo dans l'entreprise nayo et tout sur la maman qui est le allé bon au sport. Alors, déjà tout le monde santé en dernier. Non, en tout cas, il dit non, santé bien. Oui. Et là, on a aussi nayo kaka donc kata 1 minute de silence. Oui. Pour na uti ko kufela ba ndeko na ba catcher na ba vie na mso ba catcher. Oui. Donc le pôle kele champion du monde na nzeza machine de guerre. La machine de guerre, ouais. Tout ko kufela bango yangona et a peine poto ku Felipe hein. Oui, a peine poto en tout cas na faire de bande ko na belé. Si. Ba sportif belé. Oui. Na oyangai mogope approche na ngai ezaki grand maître Masaki de Shiro. Donc si lelo na lela kaka oui. Pour on a zaki oyangai. Ah c'est ça. On a lingi dans 1 minute de silence. Merci. Pour on a mekana ko kan sabande ko ngawa. Merci Dino. Alors, ouais, merci maestro. Alors, tout le monde nous santé en dernier. Non, santé n'a bien. Oui. Quand on est battant, c'est difficile pour nous battre tout. Ah, c'est donc, santé n'a bien. Bon niveau de sport par rapport à l'Europe. Le monde de sport, n'a siko yo donc pour na biso na kati zana no ya kolemba. Ya kolemba, ouais. Zana no ya kolemba. Donc et puis na battant ya mabe. Mais bazala ba petit na biso ba catcher. Bazo sala pe entraînement. Ouais. Il y a ta na salle toujours pour t'attaquer. Mais na mulili bazo me mabibende, bazo sala pe monda mutambu. Oui. Bazo la sugumo ebimi. Bon na masano. Masano bande. Merci champion. Alors, relation dans nos bande qu'on a eu sur sportif, ça ndeni. Non, en tout cas, relation est bien na bande qu'on a ba catcher, ba judoka, ba boxeur, ba karatéka tout. En tout cas, na za relation bien na bande ngana ngatu. Alors, première question, nous avons tout dans le sport, dans le sport, tout est banal. Tout le monde qui est bon, frère, tout collègue à sport, na combo ya kanga la machine de guerre. Avec ça qui sportif presque ba catcher nyoso et pas inaye, mais tout le monde qui est absence na yo, et le bagin absence na yo. Pourquoi on a été? Non, en tout cas, na yoka ki ngote. Yoka ki ngote. Yoka ki ngote pour na zalaki pe na déplacement. Oui. Mais babenga ki pe ngate ata message na mona ki pété. Babenga ki ngote. Babenga ngate. Cela veut dire on va dire. Donc babenga ngate. Considération tout. Non, babenga ngate. Celui babenga kinga. Ça va mais na mona ka message té. Ouais. Le côté mutabenga ngazate donc moi pe na kendezate donc babenga ngate. Ah merci. Alors on te revend penza wana té pour les appels si j'ai ajouté à l'îlot tout sur la mabiso. Absence na yo na si olimoli yango babinga kiote yango pe omona na gité pour mingi bazela ba mona yo pe place wana mais omona na gité. Alors à part sa relation ça va bien? Non, relation ça bien, on a un problème té na hier. Ah ça va.
Ça va. On a une banane aussi pour relation na bino bakatier. Tout le monde est trop politique na kati. Alors, Franck Diongo a eu salani na kati ya bakatier. En tout cas, Edine l'image. En tout cas, merci. Oui. Au moins, biso bakatier. Oui. Ce que les koufa les pauvres. Oui. Ils à cause de le Franck Diongo. Koufa pauvre à cause de Franck Diongo. Franck Diongo a commis ici bakatier lingom bakatier. Donc la esclave non, esclave peut-être mais la parti politique mobo. Or biso to bakatier. Oui. Biso catch business. Business, ouais. Donc, vous savez catch au Zimbo. Mais yes, quand les abonnés, donc pour eux, à la catch, il faut aller dans la partie politique. Il faut dépendre de Franck Diongo. Or, catch les abonnés pour catch, biso to bandiamo le lote. Tu coûtes un grand frère na catch. Oui. Biso peut te côté na catch, voilà. Oui. Tout le monde m'a camboté. Parce que Moutozo Bunda catch. Moutozo la Franck Diongo, soi-disant. Non sportif en plus. Ah, sportif. C'était soi-disant président de la catcher. Mais à foutre à la catcher, la catcher va dans salaire. Pose à la président de la catcher, il faut foutre à la catcher. Si. Bourganisation, ça la maca, la catcher, va foutre à la catcher. Va se retrouver. La catcher va se retrouver. Oui. Mais la catcher va se retrouver qu'à la tête. Va se couper à pauvre. Aucun bureau n'est mouillé. Aucun bureau. Banda va vendre ça dans la porte. Yazo bimana ya kocha kena na voiture yo tikali ro la président bakatier on a la porte on a liona ben c'est quoi ça sur la membre pour il y a parti na ye ndokoti ya mara bisone to zabu na kacha mboko oui to mona makambo na te si linya mo prêter na mboko makambo sala linya no mwa bolinga longwa alongwa bacha mutu mususu yete alors et banda ki boni Franck Diongo akoma na place wana. Mais quand on peut expliquer ça non. Mais Franck Diongo est politicien. Oui. Asali ba magui na ye wana titi akoma ki place wana. Alors pour la kozanga ya bino bakatier to peut-être so gwangi na bozui bolinga bo secteur ote mais lokola peut-être cash lelo sport na mboka na biso RDC ba s'en fouta yango donc yango lelo tout le monde ba sportif ba zo kufa na ba pauvre. Qui la Koufi, champion du monde. Champion du monde, ouais. Tout le monde a maman Mokobo et maman Fatou, yem tazoleka, wana yaza mutalit, yem tazoleka. Pour la boussouma vacatière. Entre temps, yaza président vacatière. Nous avons une maladie, à t'occuper rien du tout. Tout le monde maman on a fait zalit, yem tazokete. Nous avons Koufi, yem rien. Tout le monde a président Pakassa. Va vieux nani vieux Samuzulu, va vieux Kachera Kala, va vieux Lundombi, 3 hommes ya Lemba, tout ça. Bon, on est bon ça nécessaire que pour. Donc on dirait Kacheza la Kaka, donc pour la celui qui va zate, donc moi je peux le la malamu et zate. Mais entre temps besoin d'un président Franck Diongo. Dans un président, soi-disant président Franck Diongo, soi-disant président Franck Diongo, c'est un politicien, comme c'est Kache politique, or Kache temple la politique était. Donc, faut-il que je vous dise, biso to na poto esprit fungama. Azoko ça va massa kudo na $5, $10, tout ça. Mais yango te. Omoni ndeke kache sala mona kino wana. Ba kache mfe ba ko ya poto awa na poto. Asali bango ba ye poto. Nanding état de président. Oui. État que ba kache. Ba ye awa. Ba ye poto na Paris. Oui. To baki na Belgique. Ba kutani pe na entraîneur Chaolé. Oui. Na club na ye. To ba yebe awa na France ba kutani pe na club o izali awa na France. Oui. Ya ba kache. Donc ba ko ya facile. Mais ce que on est ça là qui pour bayati. Mais ma président ba fort. Il faut ba kache ba yo kangai. Ba no ya bango. Ba ko ya poto ba sali ba entraînement na bango ba kache na bango ba ye. Ce qui est un mois, ce qui est des semaines, ce qui est après, Sénégalais, oui. Mais va cacher les sols à Maraté. Quand il y a le président, on a besoin de Yawa, avec le conservatoire, on a qui bouille, rien. Ring, il y a Pamba, ring, il y a patch, et Zalagate na Congo.
Tout le monde a fabriqué donc. Ring il y a 4 qui sont en Belgique qui vont entraîner Shaolin. Même ils allaient à Paris. Oui. Bazana ngote. Bazo bulsa bakatier na baringi moko oyo ezana mabaya na se. Oui bi edino. Natala ki kati moko na ordinateur na wana bureau. Oui. Na moko pida katier bazo bunda bu babambi boba akoye na kata mabaya. C'est vrai. Oui. Wa nakini. Nakini. Et bon parce que mutande mona soki mukonge bukani. Azana mwasi. Awana bana. C'est pour prendre bien mon mutane mona usala nini. Usala nini c'est azo qui pena lokuto binoté. Ba maladie azo qui pété. Oye na bureau ne namu. Obona yete. Abima chef abimi yo tikali wana. Mais c'est quoi ça? Ah on a pris tout ce que le monde a chef aux audiences, au monde a chef dans l'heure où le chef a pris. Alors état de droit. État de droit. Ah mais faut voir le frère Dion le bosso. Il faut voir le tout le monde état de droit ça là. Faut voir le dans Franck Diongo, Batia Mutoyo à copie la place. À copie la place wana. Ozomona, bakatier bazo bunda. Ba bunda wana na terrain partout ozomona. Mais il faut bazo ring et outil poto. Oui. Ring et outil poto. Ba bota bakatier et outil poto. Ba pesi bakatier oyo va senel dango et puis ring avant l'amour. Pour bakatier ba bundaka, batu ba uta musika, ba futa tikema rotala. Si. Ndenge za kala. Ndenge za kala. Hein? Alors eloko ni yozanga pour valoriser sport ko la catch. Catch to za ko mona penda ba 82 on entend on ndenge so ba 80 ba 82 3 85 nezala ki penda tous les jeudis. Oui, tozalaka na avant tout ça l'accident na nzela bandundu. Nzela bandundu si si. Tozalaka na badani ba président o dani Adomakola. Adomakola ouais. Tozalaka na Pierre Boucher. Oui, Pierre Boucher si si. On ne pas que zalaki. Oui oui. Mais on va faire bien le sur ba outil wa bitozo ba tête. Ah. Ba ko buma binda catch. Donc faut que nous fuka melayer le cola $10 $5. Hein? Je comparais pour Natala ki na tela ba catch muso c'est là qui a viens à Bisso, il y a colonel Chako. Colonel Chako. Hein? Oui. Colonel Chako. La Talaba Kachi va venir organiser. On se monnaie lundi. Il y a Kachi. Hein? Ils ont organisé tout ça. Mais pourquoi n'est-il mon vieux colonel Chako? Pour une boutique la moto, la frappe Dieu le Wada. Hein? Place Wana, il faut ça la voiture à Salawan. Donc là, vous avez découragé pendant ma casse. Attends Mkete. Surtout Bissau na poto. Oui. Attends Mkete. Poto yaki na réunion. Ouais. Na maître Shaolin na Belgique. Na keno kuta na kuna na kabo akabo. Oui. To yaki na réunion. Ya voloka. Ya. To yaki na réunion. To lingi attends Mkete. Na bakatier mususu to lingi ete. Pour situation bakatier
oyo ya biso tokolinga te bazala ndenge wana ozomona ezopesa pasi mpo kati ezoloko moko ya lokumu ya valeur tolingi bongo te biso tout temps tozomona bino tozosepela makasi elino tolingi bongo ata mokende alors eloko nyonso ekosala ke mpo Frank Diongo alongwa na place wana ndenge tozoloba kaka boye fa démissionner adémissionné akende kuna adémissionné nazolancer na bamaster na biso bakatiere nazolancer na famille na biso bakatiere po tochanger masolo tokóma mpe na respect mosusu po towaka déjà na respect mais tokóma sikoyo catch tala bamusicien bamusicien biso tozosala catch bamusicien bazoya bata oyo soki concert ekobeta kuna bayena na catch après sima bake kuna biso mpe lere bango batali biso mpe tokoki totala bango boza comprendre mais tala avancement oyo bango baza nango par rapport na biso ozomona biso sikoyo tokomi mutu pozala bien tozala garde corps ya musicien et pourtant ezalaki égalité na ntango wana mais sikoyo bokomi bozongi nsima na bozongi nsima or makambo wana tolingi yango te est ce que likambo wana ya kotelemaka nsima wa musicien est ce que oza nango d'accord te ngai azaka nango d'accord te ngai azaka nango d'accord te nga kati ememinga na poto te nga kati ememinga na poto te nga poto naya na ndenge na nga moko na bandako ya poto nakendaka nazongaka ocomprendre est ce que vas-y continue nayaka poto navandi nazongi naye navandi nazongi na ndenge navandi sikoyo voilà alors sport na biso ya kati bosalaka yango to bosala yango mpo na loisir to mpo bogandela yango vie non tosalaki yango mpo tozolela yango vie mpo ezali eloko moko ezali mbongo kati ezali mbongo soki otali bacatiere américain baza bamilliardaire mais kati ya congo toza bapauvre il faut ozosala kati okenda kosala so mpa mosusu mpo ozala malare na yo osomba voiture na yo futa ndako na yo ozalaka bien ozo comprendre mais na kati veda yango moko bénéfice eza te est ce que Frank Diongo wana alakisa nano kaye na ye oyo bambula oyo asali na bakatiere afuti salaire ya bakatiere combien bazolanda yo abakatiere bazoka message afuti bango combien oyo si bafuti eza salaire aleka ya kolobaka no nga Frank Diongo afutaki ngai $2500 $3000 aleka c'est trop mosala wana eza mbongo bato bazokumisa mokili momba soki okiti bayebi koza na mbongo eza mbongo c'est l'argent kati lelo kati ekufi na kisasa non mais Frank Diongo moto abomi yango en fait tozomona batechnicien makasi ndenge wana baza même pas na ring ayaki na poto baring batekaka wate est ce que asalaka ta facture proforma moko ya ring bazoteka maître Charles aza na Belgique kuna aza na baringi wana est ce que baringi wana bakotinda ta mbongo teke no mbongo yango ye butiango na conteneur butiango na fret pour valoriser le sport ekende kisasa mpo baninga bamudaka nango en tout cas merci bandeko nyonso oyo bolanda biso oyo amoni ke alingi kozala président ya bakatiere tolingi tomona bakatiere babunaka sino baringi wa ndenge wana te mpo kati ebunamaka na ringi ya solo bazwa numéro ya maître Shaolin babenga ye asala nefiske ringa solo ringi ezali maître Shaolin abenga ye basolola na ye atinda mbongo basombela bakatiere babote l'équipement baservette na ringi manka volonté kaka nde esalaka ekozala toujours kaka boye eza mwana mingi donc nayebi te message nini kolancer po tosauter na page wana parce que namoni kozala kanga na message ya kolancer te adémissionné po soki azalaki neti ndenge tozalaki na kini na bazavila kitiko na beti na mutu message ekomi
donc obeti na kit na mutu donc akufaneka. Merci en tout cas bande kono so otu kolanda champion linga otu koloba maître Puma otu kopesa message na ipa Frank Diongo azala kanda makasi bakache bana kanda makasi surtout bakache na msha poto bana kanda makasi par rapport à bande konde ba souffrir na mboka Kinshasa kokufa ya bakache et comme mafoka ba cotisation quel est le champion du monde. Oui. Ata botim data délégation té et kende kuna. Oui. Tout monde na la télé na internet bata village. Oui. Hein? Ouais. Bah on doit plus valeur. Or mutu wana za champion du monde même Mindele. Bah le bien on a battu Mindele. Oui. Mais mboka na biso le côté. Hein? Ah. Mboka na biso le côté. Congo. Quelqu'un a coupé le côté. Ndeza machine de guerre a coupé et le côté. Le côté. Hein? Tout le monde a bakati nani isango Jobris. Ya kitambo akufa et le côté. Na mon avis maître Shaolin akene kuna na cimetière azokata matiti tout ça bon aboy il y a les soir les autres ça va te kanda oui ba président de la fédération wana ko hein vas-y quand c'est la politique otali Selemani oui Selemani moja ouais akufa Selemani moja sali mingi na kacha Congo c'est principe peuple congolais makasi bakundaye gouvernement congolais ministre des sports qui parle l'autre Jimmy Doula qui a gagné Jimmy Doula à Koufa pour moi on a le catch oui et comme aboué et ça Jimmy Doula mutasalango Jimmy Doula pour comme on a niveau au catch comme il a Congo et ça Jimmy Doula oui Selemani, oui. Moussoumari, na pauvre Mavang. 4 personnes. Oui. Na bango 3 mutatikala moko za Moussoumari. Bango bakufa. Mais à ta tombote et le côté rien attends je nous souhaite non tozo sala kacho yo hein pour mbongo kota pour sala tombo ya bakacho na biso bakufa vient na biso Jimidula pour battre tout aux hommes. Balega la Sokolisa société commerciale de Liban au Zaïre. Il y a Jimmy Doula. Il y a la succès à ça on a été. Mais tout le temps la seco négocio que de la ONU. C'est tout que tu vois. Donc si nous te vous allez qualifier ça là, vous tu attends. Non, on va pour ça la bangote. Tout ça pas connu. Ouais. Hein? Quand tu vas pour ça là, ouais, ça la tête que tout le la prendre Diongo voilà, on comprend tout le monde là. Ouais. Quand ça ne le monter, tout le monde là. Entre bino bakachira attends tout moi cause à place on a été. Bazali. Ouais. Parce que là bakachira il y a au batanga Bazali. Oui. Et puis Bazali on a un Bazali. Bazali, ouais. Je pose la race. Non, parce que Batchari mutumo ko liboso. Bango bango le ka dévanter pour abona ko sala makambo wana. Ouais. Yango mo batchaki ye dans yo. Frank Diongo. Monsieur wana Frank Diongo, on comprend. Asala makambo wana. Oui. Merci, maître Puma. En tout cas, namoni au manifester penza message aux qui n'ont pour la Frank Diongo et au Kani bakacher na biso. En tout cas, mingi on le besoin la moitié. Nansi bino peut-être qu'on a Kinshasa beaucoup le bâti, mais bande qu'on a bino un poteau, bah pessi message au capter en haut. Alors toujours qu'il est sikoyo malembe pour na to banochité na émission na biso. Na lina tout non question moko. D'abord qui si na kachezali. Pour ce qui n'est, et là c'est question. Les lois de comment besoin de mensonge, comment ça, comment quoi embrouiller car bah tout pour toi banano qui s'y venait c'est la catch. Il dit une image. Son abisio. Oui. Na catch qui c'est elle. Ezali. Donc on va le barawana qui ça mensonge ba mekara la bangote ba ko ça la libomate. On monte ring ouais. Ring. Ouais. Na c'est eza makala mususu na se nango wana na se boy eza makala mususu oui soko zika makolo no mati likolo oui okomi na monde mususu ya solo wana okomi na monde mususu donc nenga za nga boela ko mata solo mati wana na ko mo la pe makamba danger non yo automatique est-ce que yo basala cérémonie te ah non basala cérémonie te merci pour cette cérémonie pour
o matomona. Ah donc avant mona makambo na kati ya ring faut sokola ona. Avant tout comme catcher. Ouais. Hein? Oui. Comme catcher bon côté. Ah donc les gars ba sacrifice. Catcher ba comme ba bon côté. Catcher fait aussi la lutte libre, lutte gréco. Lutte gréco. Aussi la lutte libre. Oui. Et aussi la self défense. Self défense. Vous comprenez? Ouais. C'est aussi ici hein. Ouais. Nasima. Nasima ouais. Nde bazio. Oui. Vous comprenez? Ouais, nazolanda. Ba mikolo. Ba mikolo. Hein? Ba vandisio, ba salisco cérémonie. Kamati ba pesio na mabuko ba vieux ba catcher ba liboso. Tala petuvio yeyo tout ce binoyo. Tant ba pesa ba petio mo pa la bino ba mikolo. Ba petio so ba ko ba teti. Ah mais casse, ils ont bon. Ils ont bon. Ils ont bon. Donc ba fumole ka miso po ameka peyo. Non, ba fumole miso siko po comme hein? Ils ont ka vendre miso pe. Tu kuta ba vieux. Beaucoup ba vieux, si. Tu kuta ba vieux tao ba vieux bandidos. Ba côté sia. Ba vieux Sosayuma. Ba vieux Masosa. On comprend. Ba moto na ngenge. Ah, il était. Oh. Bon, tu kuta bango. C'est. On comprend. On comprend. Ah. Bah, on comprend. Oui. Côté bango. Beaucoup de bango. Donc, la colère Steve, la libération ya. Libération ya. Hein? Oui. La libération ya. La Selemani. La Selemani. Oui. Moussomari. La Litanda Jaguar. La Litanda Jaguar. La Bossei, le Dinkodia. La Aigle Noir. La Micmac. La Mic. Ouais. La Mic. Voilà. Banzeza. Banzeza machine. Bakangala. Na ba grand frère na yépé. Comprendre, tu as ba on sur la carte Litanda, bakangala machine de guerre. Biso na surtout. C'est une équipe shop. To biso bakangala. To utana Sokoliza. Société de Liban au Zaïre. Ouais. Vous avez vu? Yango mutebna ko coiffer. To utakuna. Na ba tokodia ngani? Ba tokodia ngani installer lui. Utana ba tout ça. Omoni kacha solo. Kacha solo ne yango wana vraiment kacha ne kozo masudi. Banani ba Zarak, ba John Zarak. Oui. Tout ça. Mwakano Zarak. Voilà. Mais tu n'as question moi, est-ce que kacha ne kozo masudi? Kacha modèle wana. Kozo masudi. Discipline bozaki na wana. Hein? Les deux assutés hein. Non, kozonga, ekoki kozonga. Ekoki peut-être bino beaucoup na place. Ekoki kozonga. Oui. C'est que balongoli franc diom. Ah, so balongoli. So balongoli franc diom kozonga. Ah, merci. Alors, Kisi na catch. Ils ont existé. Oui, ezali. Donc faut pas passer une cérémonie pour comme catcher. Voilà. Là si koyo. Soki, comme catcher, va salir cérémonie. Après okobi catcher. Oui. Mais siko yemoko siko okoyeba. Ndenge na kobi catcher. Ouais. Na motambula ndenge. Ah. Soko le bio tambula. Oko banganga yomoko. Soko le bio otambula ndenge mususu. Oui. Otambula na ligne na yo. Ah. Donc voilà maintenant j'ai commencé à sepeli makasi hein. Tala yo kika koko banganga donc. Na kata catch okoko mapenganga. Oui, ba catcher rebele ba catcher même kala. Leto ba obunda. Ba obunda ba catcher féticheur. Ah. Ya dete dingwe. Aza catcher féticheur. Voilà. Donc on a pas de préparer comment on sort là-bas basi. Ah, bon, on a évité. Oui, bien monté. Merci, mon ami. Catch et Zana Kisi. Alors, ce pour le mot Komanganga ou Komanganga, n'est tout le monde à catcher féticheur. Ah, la poto de Zana Bango. Mais moi, tout le temps, à Bakomo, la Bango était. Baïba na Bango, Bakunda, catch tout le monde là. Passe là, oh, tout le monde là. Merci, champion de continue du Masona. Son nom est Masona Catch et Lengimakasi. C'est la CP Makasi. Alors, les balans nous suivons. Tout ça, na moto moko oza champion du Zaïre. Lelo tobe ma champion du Congo. Et dingo moto na ngenge. Mais il y a pas longtemps on tochu komona Sibolit champion du Kinshasa. Et le Béléonini pour la Sibolit. Le Bélingarien. Et le Béléorien. Oui, le Béléorien. Donc on dit là yo qui champion de Wanate. Mais le Bélingarien. Et le Béléorien en des sportifs. Lelo a joué titre à champion de Kinshasa. Mais il faut le vélo quand même quelque chose. Non, le vélo n'arrive parce que on a dit nos images. Oui. On a pas ta photo. Ouais. C'est vous m'avez champion. Hein? Net on a champion à Paris. Champion à Paris. Ouais. Hein? Net on a champion à Paris. Champion à Paris, c'est ça. Donc
na champion à Paris to ko mona te ozo comprendre champion à Paris to ko mona te un député hein oui alors vous ne savez pas na balabala ozo comprendre champion à Paris alors vous ne savez pas na balabala à la télévision ozo comprendre à câble télévision et ça d'abord ça n'a rapport ni pour tout le monde qui mona bilili et ça makambo il y a mensonge te tout le monde qui mona bilili et les gars qui combat les gars qui na matete champion de Kinshasa télévision pour ça pour sentir ngona ezambo pour yepe lera abolunga abundara mutu mususu ya makasi le soso wa mutu le sentir wana ka sentir na ye oui sentir on des zambongo tout le monde me voit député à une télévision est-ce que nous serons député wana ya ma télévision na ring mais pourquoi na mboka na biso ko député wana te oui mbongo wana akamata tinda abasomba ta ring na poto on est pas comme ta télévision ah donc na moni peza bona kanda peza makasi Sybolite, oui, un champion de Kinshasa. Oui. Donc, même si c'est tir, apprécié. Franck Diengouana, oui. Attends, nous café siété. Attends, Ndaku, attends, terrain. Champion de Kinshasa. Champion de Kinshasa, apprécié pour 6 avant la Gotonga. Pour le champion de Kinshasa, pour les alliés, honneur. Honneur Yamboka. Donc, hier, Sybolite a donné honneur et fierté Yamboka. Si. Fierté Mboka, la fierté Mboka on a. Donc, vous devez faire le côté. Donc, on est à ceinture comme étiquette. Vous avez ceinture étiquette. Ma force, sinon, ça me l'a dit bendé, banine et tout ça. Comment ça va te banzéter? Azar fait la club naïe. Oui. Azar qu'on peut savoir entraînement. Pourquoi vous si là, club naïe, on a été place on peut savoir entraînement. Champion de Kinshasa. Vous pouvez essayer le côté, pour la télévision, député avec Nango. Est-ce qu'il y a un télévision? Oh, il y a déjà consommé ma télévision, on a eu beaucoup. Vous comprenez? Oui. Et là, vous savez, député, il y a un peu de ma télévision, on a eu député, vous savez, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a pas de problème, parce que nous ressemblons à la on a parlé du peuple. Ma télévision. Mais pourquoi on a vu ça et comment on a battu TV, dans le TV, on a protégé le revenu. La télévision, on a balabala. Quel est la dépôt, même la dépôt, on a la télévision, on a la si vous mettez pour Malena, est-ce qu'il y a un champion de Kinshasa, tu as cette télévision là? Et le gars qui a accepté non, attends, moto. Azine yeka pona muzo. Mais nini na ye penza. Volonté da yo kumu na ye penza ya sentir wana ezali yango te. Ozomona? Oui. Donc c'est ça ozomona les fait ça biso kada na mutu. Yango ya moto ko déplacer ko mboka mupaya pe sofu la mingo maele. Yango fait ça biso mutu pasi. Tout la américain. Oh ba bundaka ya WW. Abi yo la champion. Il y a Washington. Hein? On dit combien il y a besoin? Il y a un champion de Kinshasa. Famille, on a besoin de oui. Titre, wana. Famille, on a besoin de Mkumba, on a. Et puis, le président, il y a besoin de on va retourner, on va mentir. On va le on va bomba. Donc, on a invité ce que vraiment. Merci en tout cas Boloki ma douleur pour mettre pour Mazanango et ça fait douleur tant on a makambona pour missionner ce qu'on va passer en Europe azomo ayebi makambo de fonctionner peut-être bino ba en Afrique vous en un peu bleu par rapport à Nazo Senga le ministre des Sports oui alu kwa maya hotel la bisona makamba kachi wana bako mandele ba kacher na biso ring pour catch za na ring nango spécial to ba bunda kada yango ba boxer pe bazana ring na bango ba kacher pe bazana ring
na différent ba ring Ah oui, ah oui. ba boxeur o moni nakala Ouais. to bana na ring mo boy ya Mohamed Ali Foreman Ali Foreman, ouais. pour na ka batapi ona to sala na mo pe bakati to ba nga ring Ali Foreman Mais nzoka ezaki penza yango ti. ya kati te Ah oui. on est à boxe mais ya kati ezali Ouais. donc to zo senga na ministre du sport son excellence donc talela sena makambo wana bakati RP baluka moyen va changer Va peu se de vie, retrouver va se aussi. retrouver na iloko va sala wana Eloko ba osala sport mo kitoko makasi. pour son excellence Ouais. Frank Diongo bakatier bazouta Kingasani bavuda Kingasani bayeko bundala kona bakasahubu bazozonga makolo bise komema bango zate na lero wana bise zate transport basemela bango bis basemela bango ta bis peu mema ko bakatier Ouais. yango na osenga na son excellence atala biso makambo wana alongola biso mutu wana Frank Diongo wana baluka ta katier batanga bazali bakoka encadre baninga ne bakatier et puis nasengi na ye yebele te asunga bandeko nanga bakatier oyo baza na Congo po bato oyo baza pemene wana comme c'est catch politique yango moni bakatier baza souffrir. Merci yango moni bakatier bazo souffrir ndeka ka maître Pouma lobi ezopesa ma mingi sport lokola catch po toyebaki chaque jeudi tozakotala jeudi choc tozokende ba stade d'hiver mais kotala ba combat ya catch mais lelo combat catch ici lelo catch ici la valeur bakatier bakoma bunda même ba ring mo boye oza même pas na ba norme donc ça li n'a pas simingi en tout cas na pe simbote na entraîneur Shaolin na Belgique na pe simbote na bakatier nyonso obokola na biso to solo ya sport ya catch to linginde bakatier ba se retrouver. Merci toujours continuer ma solo na biso alors na ye basikoyo na tuna question moko uti pa ya 5 étoiles de love atuni motuna oyo yo lelo bunda asute. Non, nous avons la force. Nous avons la force. Nous avons l'entraînement, le Covid des alliés. Oui. Ce qui est là, quand et bandit en France. Oui. Hein? Oui. Donc on a bossé un coup de. Ce qui est prime. Non, on a bossé pour déjà, tout l'air déjà pas vrai. Mais donc, on a bossé un organisateur. Oui. Baya, bakuta na nabino. Oui. Vous avez un téléphone na biso. C'est ça. Ndenge ni kozala. Et puis na ba petit na biso o babima ao. Pour ba kende veza likolo. Toujours fait ça bango courage. Ya okende likolo. Mais faut basimba na pena biso. Basimba na pena biso. Pour ça ba doyer bambiaka na bango. Voilà, basimba na pena biso. Biso pe mutemeza ya kofungama. Ouais. To simba na. Ah, vous fungoli botema. Merci. Alors, tout na siko. Depuis yo banda catch, depuis yo banda obunda, bitumbano ya catch. Na ba catch no so bunda na ba ndeko no ba collègue no so bunda na bango. Ba nani penza oyo betana na bango santa penza ki na betani penza na mobali. Ba ko sanga te oui. Ba ko sanga te. En tout cas, na ba catch na bunda. Oyo tika ngai penza bien. Ouais. Ezali oya Shaba. Oui. Donc les sorciers. Donc les sorciers. Oh, comment on a bonné donc les sorciers. Ça fait toujours to. En tout cas, on a évité. Oui. Donc les sorciers. Oui. Non, Fumangani les fous. Fumangani les fous. Bon oui. Hein? Ça quand on a basaïr. Nakabo akabo. Diaboloka. Nakabo akabo. Je vais mentir que bah vous n'avez pas megi au tikali. Nakabo akabo. Oui. Depuis na 92 na uti poto na 27 juillet na matonge. Na 27 juillet oui. Na bunana medi zinové. Zinové, si. Hein? Si. Donc on combat où ça m'a plaisir. Tant aux autres bunda c'est là c'est zinova za na pesi mbote. Donc on a pas combat ça m'a plaisir ya moi. Boriko simani penza. Pour zinova za ka fait cher. Si. Hein? Et puis mon col sur fait cher monsieur na bosani. Oui, vas-y. Moule alléluia. 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 Akina ba potre de boy. Balata pembe. Wana ba kombo yo. Et ça l'a bien. Après, nous sommes faibles d'esprit. Vous comprenez? Na idi mo moto ngenge.
Ah, il y a des faibles d'esprit. Ouais. Ah, oh, bah, tu vas bien mon colo ici. Ah, et ils ont mis magie. Pour la liste, oh, ouais. La liste, Moutoula Ngenge. oui. C'est mon vieux, mon beau-frère. Ah, mon dia. C'est mon vieux, mon beau-frère. Ouais. Papa n'a dit du Dia dingo, si. donc, mais Alala Liboso. Oh, malgré tout, qui n'est pas. Oui. Mais il faut que tu Non. il faut Rien. bon, il faut que tu Oui, bien ensemble, il y a trop. ah, na monde na bino na makambo sabeleza la Ensemble, il y a trop, il dit non, image. na monde na bino na makambo sabeleza la donc monde leo latika masque yo boy les gens na zobanga pona kolo ba mabete liboso na so na bi mabea wa jiva manteka boya lo taka na se pamba Tout ça des missions. oui tout ça des missions mais na so na keba pour na ko zo pe elo moi bango ba ba mystique mo ba ko travailler ngape bona na ko motu na kan so oui c'est ça. Merci en tout cas à l'obi que bateau ya bundana bango o penda ba ayoka penza minkai ayoka douleur za bongo ba kachero atangi wana mais moto na ngingi apola jamais soko beta ki penda moto na ngingi ba ke na palmarès a catch vraiment osali Oh minga penza nga nazo bisayo lelo. oui oui nazo biso lelo. oui Télévision yango wana bazolanda nga. oui Nga parmi ba grand catcheur o bazaka ba vieux oui ba tao fibi tao ba edingo moto na ngingi non ba grand catcheur ba tao fibi ba Ndusi John oui bien te Ndusi John bazolanda ba nani oyo ba Ndoyi Zeis ya Kingabwa Bedin Kodia Edi Kodia oui ba grand catcheur bazalaki ba vieux nga ba biso to yeba kité mais bino mo yeba ki ba grand catcheur ba vieux nga ba tétanos oui to sala wana accident na nzela bandundu na otako mona pe na film mikolo na pese mbote vieux ngai mon vieux tétanos na pese mbote vous comprendre mais na zala parmi les ba grand catcheur même na Lubumbashi ba Pumaïsa ba Baby Ndoki et tout ça na zala 10e parmi les grands catcheurs à Congo. Donc parmi les 10 premiers grands catcheurs à Congo, Nazalaki. Et puis Nazalaki catcheur le plus monomouké, na Bangonia Stu. Donc, les grands catcheurs à Congo, Nazali. Pour nous, ça fait les grands catcheurs, les vieux, les nains et tout ça. Vous comprenez, l'air où on a, donc nous avons Mata Paul. Mamata Paul na Bumbu, na Mbinza, na Bala Torti, ba Kingasani. Côté on a tout. Côté na ko mabon to bunane dingo na Kingasani. Porte koya. Oh. Mire koya. En tout cas. Merci Boyoki parmi ba grand catcheur ya Congo. Aza ba côté 10e. Wazaki et puis na tango na ki mwana mtsuka na bango. Donc merci Benza en tout cas na moni palmarès ya Moulaï makasi. Oui, ba Selemani moja. Tala yo mo ba lero wana. Si. Même Selemani. Ouais. Agi grand nga. Mais to sal ne club moko. To sal ne lit club moko ngana mona muke. To sal ne lit club moko na club Masano. Ya maître na biso entraîneur na biso Drogade. Ouais. Mutakoye beka que Xavier Massosa. Massosa Yuma. Le vieux Massosa mutakoye ba tout ça. Technicien. Qui a gagné Jimmy Doula, Jimmy Motema, on comprend Libération ya, tout ça. En tout cas voilà catch lengi. Valitanda Jaguar. Voilà catch lengi, voilà maintenant na raté catch. Ah! Comprendre. Merci en tout cas ba vieux na biso na monake sur la télé Lundombi, 3 hommes. Zomono. Ah! Yango c'est ça. Bana kinto fungola motema po catch na biso catch kufa. Mais et ça fait bien les mususu bino ba iboza na diaspora wa libana ya mboka so boko sa pe organisation mo boye un jour bokiti Pekin bo se participer bana kina so bato bazali boso na bako kana bango te boye même les bango ta ringa bo pesi bango ta cadeau ça fait bien bazaka mboka ebele na sima bakatcher bazaka mboka ebele na sima bakatcher ba chef wana fo baso maringa donc pesi mi to mona penda ringa uta photo oui na ba bota bakatcher ba makolonio so ta bakatcher
tout le monde. Oui, dans l'ère à Kala. Ouais. Là, tu as un accident dans la Bandundu. C'est la Bandundu. Tu as un accident dans Zongi. Fallait te bunda na maman Ngebi. Na jeudi choc. Ouais, jeudi choc, ouais. Tu l'es qui dans la Chinérac. Il y a Zaki Adom Makolo. Ouais. Après, si vous surveillez ta verre blanc. Hein? Quand vous surveillez ta verre blanc. Après, si vous moko 4 mukombos ou 4 mukombos. 4 mukombos, on dit 200. On a dit 50, 50, 50. 200 mukombos. 4 mukombos, 4 mukombos. 200 mukombos. Ati di bisinaye, on comprend. Oui. Et Zibino. Moto nangenge atamboli mabolongo na nkamba. Moto nangenge alobi bakosaka ye nkamba. Soki ezalaka ndenge nini fala mona nkamba. Mais tomoni na bilili moto nangenge atamboli mabolongo ye moto akisi. Mais ayebisi papa nazokoka kosimba yo te nakataki mikili onga na tamboli na ye epai na yo nakasi nakoki kobeta yo mais nakoki kobeta yo te naye kotika mikumba na ngai awa. Mikumba yango tomoni elo moto la bisi mikumba o valise moko boye nango patika mais alobika ye kotika mikumba na ye moto na ngenge to tuna moto na papa yebisa biso nano moto na ngenge na nkamba elobeli oni tango olike kisi eza na kati ya kati mais tomoni ebingo tobangaka o mokili mobangaka keza féticheur mais ki na nkamba eteyi bino nini eteyi biso loko te eteyi bino loko te re eza kobongwana te wana te edino image eloko oza semeki ne bete toyebi te eza kotojiva manzeka ngana ye o comprendre nazolanda ngana ye abota na sere na biso mais ngana ye toza bato ya rando ya ringi oza comprendre ngane kurelekaka te ngane toka na rando na ringi ngani mutarando na ringi kame basekele ne pe kozanga oyeba ngo te te nayebi sekele ne te mutu ake kobongwana na ye mpenza abongwani te oyebi eloko moko na ye biso omoni eloko na ye biso edino image omoni erfafara ya église kimagise beti bato bazotala biso batala lisusu yango milimu nu etelemi achange marche bongo linga tambola ndeni ma ya besala bongo te moto obongwani te folembama te merci milimu etelemi ya mibale lera te kuna na kamwe vida ekamusi yo bato bako yakimbangisi napesi bino mbote ya tro fale bakata ye mo eloko wana mo eloko ne wana d'après yo bakata ndenga ngazonga wana fala zonga mkokoli suke bote bele ando ngedinga bapese koma mususu jiva manzeka webi akosa pina raison hein bakati eloko wana na kabo oui à partir de kuna azongili komuna ya lui mais oui oyoka basekelezo ba lui oui edingo lisusu te po edingo ezali komuna ye ya kati mais komuna ye ezali lui azongili komuna ye ya lui ko elongo oyo ezana sekele oyebi omoni ndeka keneke wana oui akobenda pe makam atika ba aventure ouais ndeka keneke wana oyeba te bele bakenda bongo na nkamba oyo nazoloba boye bataki mbangisi bazolanda ngai po nga mpe nazalaka motaki mbangisi nga mwana papa nazoyebisa ye maaventure wana ke nango atika oyebisi wana nani azoyebisa edingwe donc ndenge afuka ma ya nkamba ameli ma ya nkamba edingu moto na ngenge elobe eloko te rien edino ya solo rien fallait bakati eloko wana fallait bakata ye bakati eloko wana et puis azongeli komone ya lui juge Vamanseka osoka do ye di komone ya lui azongeli komone ya lui et puis bakena ndako na ye oui bat église kimbangisi fo bakena ndako na ye bakena ko bimisa temple wana nyonso bato babona temple wana alo bakatiki donc yaya kina ayeni maboko pamba na nkamba tiki ni ayeni maboko pamba kana eloko ne wana oui on comprendre oui temple atiki na ndako mais tant qu'il y a qu'il fallait que le temple bato pe baya ko filmer ba mona ndenge temple bimi edi makomi atiki makambo wana après sali jubilé asali voilà message au lancer na esiko oui après sali jubilé ouais bato nyonso bawuti bapoto bamokili mobimba edi ngasali jubilé na ye abimi na porte malamu
c'est bon. Merci bandeko nyonso bolanda. En tout cas maître Kouma lobi ya edi soki pendo bongwani il fallait yana temple na yo mais otika temple na yo et puis il fallait qu'il bakata yo nde ya loko wana loka bakaki yo te ya saka na doute andimi na yango te pa bongo na kana yeba lokaka ya solo akenda ba liboso te akeka nkama te oh aleka pe pa mususu to mona pe ba témoignage doza no ndenge na ye te totala nano ah totala nano parce que yo lobi na kamba basaka na ngo kuna basaka na ngo te donc tuna bato kimbangiste yo za mopanzi sango yebi na kolandela ndenga ke bongo soka kena ba aventure oui hein oui ah on est allié la komona makamula ye est allié akokufa te ngalo bite yo zo mona mutake de souhaiter le mutuli wa azala te na tuni kaka po mona makamula ba grand prêtre mona ba père wona nesu ba ki wona parce que bata misika danje ko le kay ba grand prêtre non bien ba grand prêtre nesu ba ki wona na siba papa wona baza batu ko le kay donc c'est pour ça atamule na mabolongo wona isa bongo faut mi quitte ça devant hein même devant faut mi quitte bongo ma misu na ye kitaki wana yalela nalobia soko kangie niembes na kachalela ka oh do yo bendo ye bien bendo ko bako soko kangie niembes na kachalela ka partout lela ka donc ko lela wana salam sur rien et ça bino rien do ite ibino loko mokoti rien ko lela wana alela ni ka mbadi ngamba kamona okota mote boyoki bino moko bolandike ya edi alela kanika soko kangie niembes ko lela ka bato babunda na ina zolo baba yebi ni yo bunda na et puis bato yo pe batala na ba télévision hein na bakati akala bamona alela kanika bo merci ya edi conseil ngape na opesa malobala ngai pe na banzo yoki ba peso message soko kele ipona ba aventure na nkamba oyo koyela yo etaliga ayo ngo Barcelone liloba te côté na sili merci en tout cas gouvernement na biso pe ndenge ezokende ezomona ndeni gouvernement na biso par exemple en politique nga na politicien te ngai naza commerçant donc et puis bakambo wana naza politicien te siko na commerce na osalama ngaza nga commerçant donc naza nga commerçant nakopesa position na télévision te oui moni yazo kiba ni bakabali na yego robate ye gouvernement zati que tout c'est comment qui parce que nabi que osa concentré trop na makambo ya musala donc j'espère obina rapé oui kobina mutito abina ka mais mutito abina na ye abina rapé ko ah ouais soki ngwasimona donc ngwasimo ngana bina ka oya musique hein oyo ngana bina ko oui eza ya Kofi vous comprenez oui nous allons eza ya Kofi pour yé aza punanga donc musique abetaka punanga yango na o sepesanga mingi et puis nani Diamond ouais Diamond musicien ya Kenya na ba petit na ngai ya Palais petit na Fabregas oui na le Carme na waze quoi wana yanga ya Palais wana polika ya Palais wana ni britannique bongo ya banga moyo mais banga moyo yango wana petit no bina filé ya la muta banga moyo si banga moyo ndenge ni wala kiseso ah bon oui mais wana donc banga moyo ya na yebi bozo tu na nazolandele nini donc on a petit dans ma Palais Pese no message hein pese no message azolanda yo aux appels petit Palais donc bina filé na bakité en tout cas donc validé ça validé direct au niveau britannique na yebi bozo tu na nazolandele o minze bango na yebi ko na ko c'est bien merci artiste bina filé na bandi oyoki oaza akoza pe koko na yo akoza pe koko na mais soka zo yoka yo en tout cas yeba ndenge ko respecter ba yaya yeba pe kotambola bangonde ba oyamba soko ye na poto bangonde ba oyamba yo bangonde ba oyamba yo alors merci bande kono so botu la biso na yebite
lelo yo pe na ba pandemie ngo na mokili ngo ndenge tambola na ebite pona liloba ya kusukisa masolo na biso na ebite soki ko ebisa peuple congolais nini to ba à l'avenir ndebe tuza wana ebike uza moko ya ba icône na kata catch na Europe awa makanisi pesa tele msusu keso lelo makambi fuwami organiser mo loko moko ta barbecue mo buto vande sika moko moi masano peso leka ça la biso beka quand même bien biso beto na posa to monate. Oui, il dit une image idée pesa bongo. Ouais. Mais loko na osenga kana bandeko. Faut se protéger nano. Ouais, pour se protéger pour maladie ezanano. Maladie ezanano. Ouais. Donc tu vas se protéger pour maladie non nécessité. Vous avez donc il y a maladie autocoussi à mondele. Donc faut se protéger. Et puis nazo senga na mama sananga ya vakache. Donc autour ça à Paris. Ce qui est calme côté, tu vas tout le kanzamba au sumabiso. Ça c'est que nzamba batela bino. Na ba ope bazana kin. Nzamba batela bango. Essentiel que tu vendre bisika moko. Tu ye bandenge nini ya kosala mpona tubongisa bafuti oyo toutaki nango tokende nango sute po tosali mpe bafuti ebele donc tokende nango lisusu te tokomi mpenza na suka ya masolo na biso nayebi te eske oza na bato kopesa bambote to oza na liloba koloba to mpona tokotire masolo na biso napesika bakatiere nyonso mbote napesi bakatiere ya Belgique. Il y a France. Maître Charles déjà. Il y a un entraîneur. Il y a un remplaçant Jimmy Doula. Il y a un remplaçant Jimmy Doula. Et puis ça fait moi le baranité. Il y a Jimmy Doula Simba na mariage na yé. Ah, c'est ça. Na mariage na Jimmy Doula Simba yé. Donc il y a un remplaçant Jimmy Doula. Mais bah jaloux baza trop. Mais c'est pas grave. On a le temps la bon. Même Jésus-Christ, mon ensemble va linga été. Bon, nous avons un boté à couper ça quoi mouké. Et nous avons nièce d'Angaza en Allemagne. Oui. Ketia. Ketia, oui. Bolanga. Ketia Bolanga, tout cas, Bambote Belé en Allemagne. Oui. La PCA, mon ananga, la Médor, Gaël. Gaël, la Médor. Gaël, la Médor, Makonda. La PCA, Mbote, puis Rite Makonda, Gladys. Ah oui. Famille Makonda. Voilà. Mais il Merveille Mbundu. Ouais, vas-y. Voilà. C'est bon? Iget Koudi, Beni Koudi, la famille Koudi Mobimba, la présidente Nombote. Nous avons une question pour les gens qui ont ça. Malgré tout, Babito a masque, mais masque, yo, invité. Nous avons avant, et dit une image. Kagoul, nous avons avant. Pour la kin, il y a la kin. Biso déjà, tu as au masqué. Tu as au masqué. Tu as au masqué. Tu as déjà Kagoul Bandaka. Oui. Je est-ce que nous avons appelé Nzela Baripera Kayo? Ah, mais nous avons appelé Tambla Batouay Bangate. Nous avons appelé Ngala Monyoka, Boelem, si nous avons appelé Baoté. Nous avons appelé calme, donc le col à Moutounio Sobo. Grand idéologie. Biso to teka bilongi na biso boy to komo ko banga ko tapuna na nzela le moko. Ye wana ataka suki boy. Il dit une image casse. Image la pof. Merci en tout cas. Panza Sango Congo. Merci. Na sepeli mingi Panza Sango Congo. Merci. Mukakoswa. Merci. Télévision maté. Merci. Na banjo moni kande to ye. Na moni suko na mamatos. Suko na mamatos. Je vais monter ka ozomona. Na simakuna papa Gilles va sous deux fois. Ya en tout cas, merci. Mamatos aboye faut ezalaka yo. Merci Penza na kulutu, merci. L'invitation na biso, ndeko pesi Penza Valère na biso et ça linga esengo mingi. J'espère lelo na la bien. OK. Donc na zela Penza invitation na yo na motema ya kufungwama na bandi to sololi et ko édifier batu et côté ya batu mingi surtout ba kacher en tout cas au monika ande mettre bi boza bomoko makambuzo ya. Merci na bande kono sobolanda biso, merci na 5 étoiles de l'or, étoiles d'amour, merci na Gisèle Eumba les véritables diamants noirs, merci na Gilles Vamanteka yewana zaki na sima ya caméra, merci na bande nyonso ba lion de la presse nyonso oyo bozala kana edino image longo na pesi no ambote kasi bozali
Peboa César Ngadi, il y a Lolo Chouami, Adi Loba, Adi Londole. Merci, merci en tout cas. Mathéo Sulisoma, Wadon Fumu, merci en tout cas. On a pendant la Tikibino, pour le tout, en tout cas. Merci. Merci, l'image. Check. Merci. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chicote bango. Edino image, Banza Sango ya Congo.